Merci beaucoup, Bana Congo. Merci, Bande Retour, Bengabiso de partout. Merci beaucoup. Alors, merci à Carlos Moulondani, Ozolanda Biso, Tonton Basiliki, docteur, accompagnateur toujours, il y a Dr. Kim. Merci à Yannick Masikini, Tozo Mbappé, le père de la SAP. Il y a président Mouzé Kindingu. Mouzé Kindingu, bonjour. Ouais, quel bonjour à toi. Naibike, Cap Kapangala. Il fait tout ça na plateau. Voilà. Pour lobby to salaki na président Mediala. Na pese bambota to na Brazzaville na délégation ya Kilobi. Voilà. Ba saper à Brazza ya basi bambota to. Pourquoi pas ya Mibali. Donc, ma solo to solo la lobby na conférence de presse pour le développement de la SAP. Quel piano moni télévision de toya kango toya ko fingati. Voilà. Toya ko expliquer toya ko éduquer mas. Ate belé ba konja mboka balanda biso. Jamais. Comprends, créatif comme créateur. Oh tozo mona bazolo baba ça va créatif. Satan n'a jamais comme nzambe. Oh tozo mona bazolo ba. Satan provoque Jésus. Ah, quel piano biso to ba faire à pas pambate. Pour vendredi, autant que kunda mission ambition cellulaire. Donc, tant que kunda cellulaire. Voilà. Quand ça quel puis on a boutu to lagi na festival Fiat. Donc, to défilé qui devait continuer avec beaucoup de respect. Honorable Zakari Baba Salaki wana. Honorable Serge Kayemba Salaki wana. Ma maman na biso ba Wivin Mole ka Salaki wana. Délégation pour sa ville peut ba défilé qui. Quel piano biso to sala, tant yozo finga biso to améliorer. Il y aura beaucoup de pharisiens. Pour ébélé banon en Égypte. Biso doit to bimaki pharaon tikala en Égypte. To katisa ki doit to komi na Kana. Ébélé balinga baso ke sapo na ndenga sima. Quel piano neti pièce na lati. Oyo mona bilonga. Ya mikado pardon benga ngona. Talala musalo boko la rabana. Oyo mona longa papa wemba. Odomona Cap Kapangala ya Jibe Yaniakos donc ya Mediala donc le pas on va benga caricature à Wemba. Voilà. Donc décider boyebi koko tiri tiri. Boyi magambo pour pareil yaki. Et yaki ka uniquement pour na fête pour te rendre hommage na makolo ko ya te chapé dugala. Pour Paris mikolo mokassin. O basukola ngona kwanga bateke. Quel piano a bien quitté, Jim c'est pour les mécaniciens. Donc, quand on parle de la chape, voilà. C'est moi qui ai resté, c'est moi c'est moi Nini. Non, c'est ma change. Pour ceinture, on a la tête André Makenji. Voilà. Quel piano a Kanda. Nous sommes risqués à 8000 km. Pour nous, le bande de Kobraza, au Japon. Papier Aouti Suisse. Na kaditoka ça peut s'améliorer. Abeti papier abeti au moins film moko. Par rapport à quoi? Oh la massa, par rapport à quoi? Tenga lobi na nenga vérité bokenda ki France. Bozongi ya quel sous poto. Quel piano? Abeti au moins film moko musée to kende na nenga logique. Quel piano ba papier sont mérité? Parce qu'il n'a pas fui à l'Europe. Voilà. Azongaki pour musala na epesa sa valeur. Quel piano ngama ba avion na banga ati. Ngana vraiment matavia avec contrat. Voilà. Au monde ara belende sikono ba matavia te. Amona na matavion na pumbwela comme à Paris. Mais biso to ba risque au désert de Sahara, au qui mer Méditerranée, au qui océan, tu risques de mourir. On doit comprendre. Blaguité, ma famille peut battre au voyage. Qu'est-ce que tu as mené? Ça m'a voyage, mais c'est une organisation. Mingi ne, tu vas préparer Djoubek. Ma fille a déjà dit Maki, moi, mais ma 4 visas à TV à quitter et c'est un gagnon. Et Kokapo, Bamisuso Tangi Kombote. Nasenga 2-4 travel, 2-4 Congolo, Bandeko Pe, Apote, Bakomi Oloba, moi mingi par rapport à voyage. Belé Bakomi Mona Moneti, depuis Bolobaki, et Bimasoneti, moi, serait pénaté 2-4 travel. Koki sa projet au Ndenge Bandaki et qu'il est toujours moins rapide et ça la biso bien. Parce que Bandeko Bakomi Obenga, que non, Bandeko Moko Bakometara, France, Tema, Afrique du Sud. France Temai a teka voir même biloko mususu ya ndako. Pour foutre habillé. Azwa ba mbongo mususu ya banyongo ya ba crédit. Pour na lisolo ya Afrique du Sud. Atika la okendete. Deka travel
bato mosusu bakomi oconsidere lisolo neti voyage ya bafranki nayebi ke oyo ekosimba Piana, merci à toi. Mon idée 80, c'est patron automema à Kenya. Président Ouer avec beaucoup de respect. Au moment où ma voyage, c'est le dossier. Et ça te rabis sur un mati. Avion, bah, mes marrons, malembe, malembe. C'est dossier. Quel piano, toke musika. Toke na suka mokila free d'ici. Autant la ba Pretoria, autant la ba Diba, autant la ba Cape Town. Donc, viens la radio donner Congolo. TVPK radio, te mokile total là. Nega ken piano lobby, bah te pele balinga. soki dimanche visé zate Te dimanche otam supoke. voilà Tam so ba dimanche, o tika ne le ma o, redi filter ne ba ocha. voilà Faut dimanche pe tam so salati. merci Mingi ka lobby to salati na fiet. Papa chéri jibe piano. Mikolo babi yo je komi sévère. à décevoir public lobby faut olobango Te par rapport à quoi? aye 4 heures Te chaque chose a son temps. Bato belé ba betaki na temps na bango. Papa chéri sengaki ya mata yango wana. Donc papa chéri a décevoir public te bat ba foula public. Si les là comme JB c'est public. Ya robo ya public na été a beta la forme pour public c'est pela. Honorable Serge Kayembe a été satisfait. To beti nous les tina tongo bat ba boyo kende. Pour mikolo to na Tiberi, pétrole officier de guerre à MAB. J'attends pas MAB. Quelqu'un na wana sa orchestre munene grande entreprise pour Muzeki Ndingo toboyi ba karaté tigène. merci Quel pays biso mikolo toboyi ba karaté tigène. merci Mingi kaka vient na Ousmane Lessel. Vient na ngai na bosanité. Papson Isebonga. Et voilà Bumba. merci Les jeunes patrons, les voilà Bumba, les jeunes patrons. David Lutete, na bosani yote. Hein? Et voilà Bumba. Na bosani Lutete, Eric Poupa. Cap Kapanga paye wana sali sur le terrain. Patuka Pangala komi, voilà, Patuka Pangala komi déjà. Merci Mouzé, bon. Merci à Dougala, Stasa Massi. Merci, Secrétaire merci Olivier Mouzé. Djogada et Keko Merci. Djogada. Maman Ouzou Malaka. Merci Mouzé, Les pères. merci Mouzé. Contre business. Merci Mouzé. Bapapé, bonjour. Ouais, puis tu parles bonjour, et puis bonjour, na batutu bolanda biso. Na osenga nanu tokozwa après, tozwa nanu long jambe akende naye, kapsuka Pangala fanda na bino ekosala biso bien. Long jambe, bonjour. Bonjour Ken Piana Pitopale. Konzo business azolanda biso, namoni lelo lati pe moi bien. Moi bien te nazakade bien Ken Piana. Et lati moi bien papa. Mais na lata de moi bien yondo ndimanga na pigeon na nzondo. Siko lelo suna komi moi bien Ken. Voilà, merci beaucoup. Message oyo biso ezani. Bon message mingi eza ba bon dimanche na batutu ba na biso na palais, ba bon dimanche na yemoko Konzo Business, l'homme qui a découvert l'embouchure de l'habillement. Na ebi gavana na maison Konzo Business wana TV moko batebele bazolanda. Ken Piana ba arrivage ye makasi na bengi batu ba ebele parce que président Mouzé azalaki wana na seke baeba yaki wana lobby na mbinza bango bamonaki catastrophe batu plein Konzo Business bilamba ekoti Ken Piana batu baya pene ebele na mbinza pompage soko mika na terminus à pompage otuni maison Konzo Business ekangama na Paris 16e wana ozamba mo Konzo Business numéro za plus 243 89 91 79 234 plus 243 89 91 234 wana ozimba mo de longue jambe soda makasi pona makambo nyonso etali Konzo Business maman Nancy Moulouba ya Mwindo yo yebi motema et puis napesi Serge Mboumina grand frère propre et puis napesi Venangai bienvenue au pays Caps Kapangala merci beaucoup Venangai na yebi yoye maison Galiano ezolanda au direct na musika Ken Piana merci beaucoup Merci de longue jambe yoko dégager na yo na osenga sekeseka za la kuna muze pusana kuna alors bana Congo bana Brazzaville bande kotu bozolanda biso Papa Wemba confirma qu'il Ahmed Yala étant qui est grand sapeur du monde en coco et en piton. Mais Muntu, oh Papa Wemba tikeli devoir ya masolo ya Saps Caps Kapangala. Oyo bozomona awa. Azali sapeur oyo. Donc il est comme on a il est à remplacer Nyakos ou Tika Biso en tout cas Mouta remplacer Pena. Patou Kapangala parce que y a un mannequin à Galiano oh Mundele a reconnaître toujours na histoire ya forme na vite bope sa Patou moi beko ko sala biso moi bien ba papier azana Patou Kapangala bonjour bonjour Ken Piana boni bien oyena nous plateau te brazezo benga awa na lembi Patou Kapangala azana Kinshasa est-ce que koleka te Patou eza moto ndo okiti na Kinshasa ou bien zadi
ezaka comportement mentalité oyo mambo biso tolingaka ya bikutu omoni mpe naza na bamasa nanga baliopa Voilà. so oza te donc opoli na forfait nayebi te soki oyeli biso image parce que papa wemba le seul événement na ye ya suka abengisaka yo na Brazzaville bofanda Ahmed Yala koto oyo moto oyo papa wemba atikelaki abengaki icône ya piton na koko yo ozali le seul oyo papa wemba alobaki soki nga naza te yo nde kotikala kokumbela masolo ya bilamba na Congo nayebi te Patuka Pangala lelo ozoremarke te kokomi na charge monene te eza charge te mpo eza makambo na biso omoi eza neti na oloba lingala nde tobetaka bilele Voilà. nga susi na nga kaka ke nabeta na bango elongo oyo eza te na complete Voilà. tozwaka na banorme avantage ezali mais lokwa nazwaki ya collaboration na bacouturier baozala desi te bacouturier nde mbando olatisa bango Voilà. mpo baza mpenza omoi sape bato lelo baocomprendre sape te message ya sape ezali ke biso tokenda ye mikili mpo tokamwisa mundele Voilà. donc nakamwa te donc fo nakamwisa nde mundele nasala o mundele asalaka mais sikoyo sapa lelo ekomi oya na baka munu mesure ozoloba makambo ya sape Voilà. oza no mpenza kebakeba ozoloba makambo ya sape mpenza sikoyo Patuka Pangala lobi tozalaki na conférence de presse ya ndeko na Ahmed Yala oyo bosololaka très bien asengaki na bino mpe bacongolais ya Kinshasa bo reconnaître sapologie banda na niveau ya Brazzaville yo ozali tanke grand sapeur oyo lelo Congo mobimba ezotiela motema oza grand maneke ya Galiano nayebi te reconnaissance wana ekosala bien etanke icône omeka na koexplike biso masolo histoire ya forme entre les deux rives omoni nde eza boye histoire bachangeaka te toboyi te mais football mpe bandaka na Angleterre Voilà. eke Brésil ekomi Espagne lelo sikoyo bamaso ya Portugal babaki coupe donc ndenge eza boye bazwa na nani oyo batémoin oyo babala sango voilà nayebi te yo mo Fortis soki bokotiela biso événement ndenge papa oyo bafanda na Patuka Pangala nga question ya liboso question nalingaka natuno mingimingi bato ebele balobelaka Servos Nyakosi mais tomonaka ta elembo moko te ya Servos Nyakosi mais yo olakisa biso foto moko bokanga na Nyakosi na niveau ya Brazzaville mais yango ezala lokwa identité na ngai ti donc est-ce que ezali awa mukanda ebunga me yango ekobunga te oh mukanda na okende odeklare yango lokwa bayebi na bango na osenga otia na se otia mikado pena pardon na osenga pena babenda foto oyo bien mutu tu alobelaka Nyakosi na mboka oyo ke ngai nazalaka na Nyakosi ngai pire peti ya Nyakosi ngai desanda ya Nyakosi preuve ya foto ezalaka te mais Patuka Pangala lelo tokobenge desanda ya forme na biso ya bacongolais koto parce que botala foto ye na Nyakosi tetala sikoyo position Nyakosi asali position Voilà. Nyakosi asali les mêmes positions papa yemba asala ile na kitaya na Tipoi faut babalancer ba image ya Tipoi voilà Mike Luzoladi esala bien soki olukeli biso image ya Tipoi événement monene Patuka Pangala asalaki na niveau ya Brazzaville na aloba na Patuka Pangala boy na raisonner Vero Kiri Zeti Kiri na Paris bozolanda biso wana famille ya Patuka Pangala nayebi te esalaki onde nini événement na le 8 mars kozala place moko na papa wemba kozwa temps ebele ya kosolola bongo te eza nango nouveauté mpa na nga azalaki vie moko abanda omotive mais sikoyo akomprenai ke nga nde muna omema vitese yango voilà le toyaki na Paris vie ayebisi nga abi bon omoni nde eza boye Léopard azali moni Léopard aza me moto akouta kuna yaka yo valer yaka ifo kita Voilà. défendre po bacomprendre o mpe ke na bana sefa ke toza na moko aye donc place biso tokóma te ya kóma déjà Voilà. parce que kodéfile déjà na podium ya mondele c'est pas donné à tout le monde allez lere na ye il fallait ce qu'on a marqué
yo mona tourner na sali na Braza na la ngam na na message ya Dolce Gabbana bato ba oyeba te ngam na na message ya Dolce Gabbana 2016 na kota na plateau ba pesinga ba elinga photo ya Messi wa zwa Ballon d'Or 2016 ba biyozo lo bola ta bilamba ba star yela biso bilambo Messi alati Messi alata 2 pièces né de papillon na veste nga beti mo cassé ya John ya Dolce Gabbana veste na ngona né de papillon place isko flamme e bataki yango ba meminga kingo parce qu'on a betaki police de kinois na bi bon le roi bateau ba meminga na mutubo pour na créer bango tipoi faut ba bengo roi faut ba memona tipoi papa mba memaki na molokai ya ba bengaki roi de la sap mamba ba lo bate o ba chenga ba tikelinga te yo faut créer événement na yo pour tipoi waneza active ti pardon eloko moko lobi na yoki yango pena bien te olobi makambo ya forme esengaka moto aloba te ke nga batikelinga mais oloba ne papa mbabaki aleki bato oyo batikelinga cerveau sinyakosi ando beta kaka azobeta osala makambo bandima voilà siko neti bapiese oyo oyo Michael Jackson oyo deuxième personne sikoyo ngai sikoyo naotuna question moko ya moke te bazwa yango te papa oyo pile te epile yo obomba ye boye. Alors, bandeko ya Braza baolanda biso ebele Tati Mboko azolanda biso na beat Papi Kile na Londres Edo Mbengi azolanda biso Robert Diplay Yannick Masikini pe ozolanda biso Dr Hakim bandeko ebele baotmi tuna est-ce que confusion kozala te entre yo na bandeko na oyo ya Brazzaville parce que côté moko lobi bale bandaka na Angleterre mais lelo Angleterre ekoka so makambo bale te. Est-ce que confusion kozala te po bandeko ya Braza bayaki Kinshasa balobi bino il faut bo reconnaître que musique eza ya biso koto masolo ya forme pe totikela bango. Bon, Ken, au moins papa Wemba, aza musicien. C'est beau Signakos, aza saper. Voilà. Aza saper mannequin. Au moins ba option. Voilà. Naza na diplôme ya icône au papa Wemba za nango, ngam na tika nango. Na ba preuve. Ba balancer ba image ba mona. Vous comprenez? Au moins ma mboto zo ngana na question na yo. Au moins lelo ba Congolais Braza bazo comprendre que toza batu. Na habite so na kosengelema mususu leta na kendo luka image wana na habite. Bon, toke. Maki luzola dioza événement Brazzaville, au luke la so na ba archive yana ko tati poi. Voilà. Au moins ma mona oloba. Marambo za na Paris. Voilà. Vitesse auto na Paris, ni Ivoirien, ni au Burkinabé, ni Congolais Brazza, nango. Parce que les baoloba il était comment? Il faut la kissa. Voilà. Il faut la kissa. Vous avez la pièce. Bah on va la rater. Ah le couteau a raté. Oh haute couture. Voilà. Donc Michael deuxième personne. Oh Michael deuxième personne. Oh Elvis. Oh Tala. Il y a l'IR à 5 fois. Mais quand on a cassé, n'invite ça au benda benda déjà. Quand on a s'exprimer par la Braza bayoka. Papa aime barondi malalo yenge, que sera rondi malalo yenge. Baba bien nanga. Mais frappe ndeza aboni, au moins bilamba la opeta. So ba massa ba Congo ba katala au moins bilamba zo jamba sa mikolo yango. Voilà. Ezate o na lata koza élégant, oza saperte. Mo sapere cerveau sur ta créango, après si papa wemba chango na musique. Voilà. Donc, ce que papa Wemba Kester, il a biso pe ba mère de Belé. Arondi mané moi ngaya moro boepe, na nenga ki azanduli Oh, papa Mana Kester, il a sauvé ma merde. Na lo banayo, ngaza s'appelle. C'est nous qui a créé les musiciens, tous les musiciens congolais. Voilà. C'est nous. Que pour les musique comme à Boye, et ça pour la biso ba s'appelle, autozara na Paris. Voilà. Donc ça peut pour confirmer qu'il y a Paris, vous payez ma pièce tondimio. Monsieur Nyoso a déclaré sa paix. Awa, et ça na Braza m'a déclaré sa paix. Il y a un an poto, plus de 10 ans. Payez ma pièce tondimio. Mbola nkama pa bandima. Mais papa vraiment ndima na le ngeb no ba journaliste pe au backstage so ba nombre ba sa paix. Muto auta kala ndaku ne pas aya komi ba mo sa paix. Et ça ba sa paix belé ba olo bakuna. Ata la sefa ata na Abidjan. A obeta biloko. Donc, je sais la catalogue. Est-ce que partout à Panga le hôtel est vraiment? Donc, il m'a necké à Galiano. Est-ce que partout à Panga là, est-ce un contrat au Signagana Mindele ou bien
Mais image réalisateur mindele baoya lelo na okezwa bango na soir na 21 bomona ba image to sali na yoti nde na boya yoti boya na matanga papa wemba te po ma musuko loba mabe vous comprenez so ume na no to umeli ba vie ba sali idée ba cerveau ba sala ki idée na bango na ba vie na biso modogo tia fa ko fere biso pe to na vitesse mususu lelo siko to sangani Léopard tozana bango ba massa tout ya Al-Qaïda ba massa tout ya Nord o ba betara na Suisse ba gobelisha ba massa tout ba betara na Suisse wana o ba betara yoti ba comme des garçons to sangani po troisième édition na FSA no ba na CFA boke ba surprise ezebele voilà bomona ba pièce oyo ka bomona te parce que vitesse obso to anango ni ata o noir américain mo azana po biloko keni wesa ozango te danger Patuka pangala na moni ozana kanda na vite Mike Lozola dioso ko balancer le biso. Bon le temps to so la kaka Patuka pangala na moni partout ozaka na basini ya Galiano. Conseil ni ko pesa na bateau balobela ka ba griffe. Ozolobela griffe ya mundele moko boye bo signer contrat te olela ka ngote. Conseil ni ko pesa ba saper. Te eza normal. C'est la façon de s'exprimer. Mais, biso roi te comprenant. Pour les déjà faut ça là na kombona. Pour les longs na boma ba jeo ke mutu soko ba boîtier ka comme ça père. Ya on a créé YouTube. Le ba tu as vu na YouTube là c'est moi qui a créé YouTube. Na suis ma deyele pas mundele na ye nango là ba tu ana webika ba sa ba kabana ba po misike beta te so ko to tambola na bandule mat. Na bité faut na créer. So na beti moi fait alifanto ou bien fait na bexi ba saper à monde boya na palais ou bien la salle moto s'exprimer à les mindele ba ozo biso à pas to coach voilà. Mais makambo oluka eza pe ngambo parce que awa yo zo mindima eza pe na bandeko mosusu pe bauti bapoto barishi man pe bazar misusu pe baoloba pe bakoignore pe oyo nyonso tu oyo ozoloba est-ce que oza trop sûr na baengagement oyo ozoluka na ba pièce à 2017-2018 mode à l'avance. Voilà. Naza na trophée à icône de la SAP. Naza na trophée mundele ya meilleur mannequin Fashion Week. Voilà. Oh Fashion Week. Là on comprend ba pièce sur la latitude. Où est-ce soit guité. Voilà. Où est-ce Fashion Week. Dans son star ou bien un millionnaire ndé au beta ba biloko. Dans son millionnaire té au beta ngoté. Pas ça fait montre, tu vas appeler le long du Rolex donc il y a beau marabatu partout dans le monde. Voilà. Kapsika pangala relation na yona nyakos ezala ndeni parce que bantu nyonso balobelaka nyakos bazanga ka photo. Ken nga zaka pangala avant ba dernier coup de sifflet na viva partout ba yemba déjà kapangala. Voilà. Moni to koma de ba leader d'opinion malgré to kena ba blog circuler na ba réseaux sociaux zate. Moi suis star na yende pour na expliquer bana Mike to roboma na biso na bisote. Flash à forme message d'habitude à liboso. Il pose la religion. Le roi Kimbangi c'est le roi Moussa Lobaka. Le roi Batoki Toadi, le roi Batali Loba. C'est comme ça la religion d'habitude ça qui tenait. C'est comme au bêta film moment on a Brazzaville, bah même on a Tipoy, na habité sur to Rolanda image wana Mike Luzoladio. Ça va permettre biso moi quelques minutes. To landa image se retrouve pas. La délégation ivoirienne, faites vite. La délégation ivoirienne, faites vite. Ekoumani. La délégation ivoirienne, avec Georges, libérez. Applaudis pour la délégation ivoirienne. On applaudit pour la délégation ivoirienne. Chapeau.
congolais Cardozo Mwamba wankena awa siko tokomi na mama abwaka pe mwa bato mbongo ebele bato mbongo nde Cardozo Mwamba wankena zolanda biso batuka pangala tolandi cérémonie oyo elekaki na moi tomoni ozalaki mesa moko toujours na fait beaucoup na bite relation na pe na fait beaucoup les alade ba vieux na ngai litonge ne tombera jamais na ba cerveau signakos au moins batebele ba comprendre te biso to uta na mambango na mabele na matonge le roi kebo to mati na ona mikili mutu tout akomi saper na mikili pona idéologie na biso voilà donc mingi olobeza te na ende siko na kin pona ta l'emplacement ya ba réalisateur ona oya na bango pona tourner film ya sa troisième épisode ya Black Big Mac ya ona mona bandeko na nga Léopard le roi to beta na bango na uta libanda bango to kutani côté mo boale to keto bundeli mboka sikoyo to banda na bango to katsa sefa to kenda bija po to tala siko ba saper wana est-ce que ba okoka voilà kapsika patuka pangala ndekwa kapsika pangala nga kapsa eza kombo na nga mboka bato bazo confondre eza surnom te eza nite eza kombo na nga mboka deuxième nom na nga kapsa l'homme à la rox wama nyonso tu biso mo to créa mais oya nango kini te merci tosolola mwa tosolola après tosenga baleki mpe bamekoloba un mot par rapport ya ndenge ozotia bango mpe poids ozosoutenir Léopard bapapier bonjour Ouais, plutôt pas le bonjour, na batutu bola da bisoko, plutôt pas le moni, monde à forme au dolo ba sapo do sala, eza musala oyo batu mususu bandima na kokufa na ngana vi ndenge soda kenda ka guerre, ndenge soda ndima na yeke bako beta epe masasa kufi na ye, ndenge biso ba oyo to sala. Tala lelo histoire place uti, oyo ka ba vie ba beta histoire, bazo beta histoire. Papa Wemba asalaki makambo na temps na ye na temps ya bato pe ya zalaki na bango donc pour le moment biso pe tozala ba vie oyo tozosala biso pe tozosala makambo oyo na temps oyo biso pe toza na bango alors eza plaisir à to ken piana ndenge biso toya boye surtout neti nga nde na vandi boye eza fierté ya mboka Congo na ndenge ya bajete ken piana na uti Paris na uti sous Suisse na kokai po okima na ngai histoire pe sili mais arrêter a film akufaka te so ate a film akufi c'est que film esili pourquoi non ndenge masala nga muza otoloba ana raison ezala bato mususu baoya okota mamba forme na fenêtre ya biso tolala balibanda totambola totala tu lelo eboti mbuma tomona valeur ya mosala nga naza artiste ndenge mpe otoloba kolobelaka mutu te il faut miloba misalaka monetinga na misala 100% papier usage unique oyo eza siko ndenge galia natongaka ndenge via auto expliquer ndenge nga pe siko natongaka esali o plaisir a to afanda plateau mona patuka pangala eza plaisir a to po ye azalaka deja na bamininga na ngai ya bacouturier oyo ya monde oyo ya bamillionnaire parce que baza bamininga na ngai na bulo me na mbongo na bamakambo bango baleki ozomona me na bulo boye eza meme mosala tozosala na bango donc soda oyo atikalaka na garde na papa oyo aza na nini kuna bango tu baa basoda meme akeboye aza na ye refuse barefula ye oyo nini tout même cuisinier de guerre esama bambote plutôt pale omoni bato ebele oyo baolanda biso na bapalin bokompanaka mosala oyo biso tozosala eza te ke esaper aleki kaka na tv bandi kofinga bandi koloba buzo basap ezodevelope mpena te na makambo biso tozosala en tout cas faut tolandaka exemple ya bato baoconduire biso comme net collectif sadi nakosala ingrand te baza collectif oyo baopesa biso linie bazopesa biso linie kenpia na bavie bango oyo neti nga boye sa makambo asap tovandanga te boye wapi tokutana ne wapi donc mosala nde moto ezosenga tozala na vie tosala baaffaire na vie en tout cas bambote ebele na bato tu baolanda biso julia paola na kati ya baswitzerland mpe nanga gilele ya mporo oyo bana Switzerland nabosani apoyo naleli bana Switzerland tout donc nazalaki na Fribourg wana nasali un mois na Fribourg bino nyonso boyambaki nga wana boza ebele nabosani te papa na nga jipe nzoli mama nunu ewaka ve na nga nowela kunga ve na nga nowela kunga nabosani te baeloko pesa papa na rikome nga leader skito
Merci. Bambote belé pa bana tout ya kasavubu. Merci. Avant de zonge la patoka panga la pesa seke musée sito sola gina e moito. Seke boni. Wa pitapale ken piana. Bio léopard de la SAP. Donc ken piana mingi en lobezate mais toi na ba méchant. Ya lobate ba méchant za lipo forme ba lobela ngote biso to lobela forme. Ko to beta forme ya buku. To beta kande buku amagamba buku. Et te soza no maçon sali boulot là. Et après le dimanche oyo ngape s'appelle non. Tout le monde va respecter boulot là. Merci. Tout le monde va respecter boulot là. Donc quelle raison contre ba na Abidjan. Magamba forme ba na kata Congo. Neka kapanga na lobi to ko bagare na bino tina suka tili fobo na biso pito pale. Merci. Na biso donc ba vitesse ezali. Mbote rapidement. Mbote rapidement. Qui ne lingande wa ma vitesse. Ya te so sala kanu maboke na yo nga sape. So yemba so sala kanu sala boulot na. Mbote rapidement. Respecter votre forme. Merci. Donc on a minute to soutenir to pesi ba mbote na biso. Ba batilos ba linganga léopard de la SAP. Vous préparez toujours léopard et to préparer voyage. Il y a Djoubek. Merci. Après Djoubek film ezali, film. Merci. 3e édition à Papa Wemba Pitopale. Merci beaucoup. Papa chéri minada makolo yoji ayo betara yoji to ndimara yo. Merci. Bandeko bolanda biso bo comprendre Congo ngwe komaka la boy. Merci. Le Bill Gates congolais Cardozo Mwamba wanke na herbe américain ba komisi ya bango ngape na komisi ya nga le Bill Gates congolais Cardozo Mwamba. Merci Edombengi. Merci à Tati Mboko na bitingo bila tolanda conférence de presse bandeko na biso ya Braza. Basali sagi na niveau à kin après to yamba léopard de la SAP Mobimba. Merci. Ensemble, nous échangeons. Parce que, en réalité, la véritable couche, c'est la vôtre. C'est vous qui relayez l'information, c'est vous qui avez besoin des informations à la source. Deuxièmement, notre présence à Kinshasa est liée aussi à la réponse de notre part à l'invitation du manager Festival international des étoiles, honorable Serge Kayembe, qui a bien voulu nous associer, nous inviter à cette manifestation. Donc voilà le leitmotiv de notre présence à Kinshasa aujourd'hui. Et si nous sommes venus à Kinshasa, nous, ce qui nous intéresse, c'est la SAP. Autrement dit, la sapologie. Je pourrais vous dire, même en vérité, comme disait Jésus-Christ, que la SAP est même plus ancienne que la musique. Parce que le premier ordre divin que Dieu donna à l'homme, c'était de se vêtir. Dieu n'a pas dit à l'homme chante. Il a dit à l'homme prends l'habit et habille-toi. C'est le début déjà de s'habiller. Parce que SAP égale habit sur le corps. SAP égale à propriété. La SAP dont nous parlons aujourd'hui, on ne saurait parler de la SAP sans véritablement donner la définition de la SAP. Qu'est-ce que c'est que la SAP en réalité? La SAP, c'est l'art de savoir s'habiller, d'harmoniser les couleurs et d'être agréable à la vue de celui qui vous regarde. Autrement dit, vous présentez une propriété et une élégance qui attire l'admiration de celui qui te voit, dont les yeux sont les témoins. Accompagné de quelques ingrédients que nous avons souvent, comme on dit, la frime, le skenten, qui ne sont que des accessoires de la salle. Mais on peut aussi parler de la salle, on peut se dire, mais d'où vient la salle? C'est important. Chaque chose a une origine. La SAP est une créativité congolaise dont les fondamentaux ont commencé à Paris et qui a été importée donc au Congo-Brazzaville. Et c'est le Congo qui va en faire donc son patrimoine culturel immatériel dans le sens de le faire asseoir comme art et de l'appeler SAP. Et c'est ainsi que dans nos investigations, puisque moi aussi je suis un relayeur de la SAP, chacun à son temps, nous aurons appris que le mot SAP
a été donné par un Congolais qui s'appelle M. Loubaki, l'enfant mystère. Et c'est Papa Wemba qui a décortiqué le mot SAP en disant société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est-à-dire que le mot SAP n'est pas parti par une... On n'a pas décortiqué pour faire un sigle, non. Il y a d'abord eu le mot SAP. Et c'est Papa Wemba qui décortique pour dire, bon, je dis S, société. A, ambianceur. P, personne. E, élégante. Donc c'est un regroupement des gens qui sont des ambianceurs, qui savent être élégants et pour aller donc festoyer au vu des autres. Donc voilà pour les deux mots que je peux vous dire par rapport à la SAP. C'est bien beau de parler de la SAP, mais il faut savoir ces deux principes, c'est très important. C'est président Ken Pianade télévision. Bandeko nyonso oyo balandaka mede yala. Est-ce que ça t'attendra un jour mutu moko te abobima pe comme adversaire? Soki un jour esalami ke abimi. Réaction président mede yala ekozala. Parce que balobi pour battre un ninja, il faut être un ninja. Bandeko tout oyo zana bango oyo. Jour ekosala ke moko pe abimi akoma comme adversaire ya mede yala. Réaction ya mede yala ekozala. On a ce qu'on appelle l'anti-valeur de la SAP. Pourquoi? On ressent la SAP pour nous concurrencer. On ressent la SAP pour nous adversaires. Il y a un monde tout bruit dans la éducation à SAP. Et comme il est là, sur quel bien à SAP, à un journaliste, dans le monde, il faut chrétien, dans le but que le leadership se mérite, ça ne se décrète pas. Donc, ceux qui veulent montoyer, quand on a une démonstration, on comprend que le moteur peut à c'est l'équipe médiane. L'autre, est-ce que ça a besoin de la médiane? Avant l'an 2000, quand on a tous les sapeurs, on a tout. Et quand on a continué l'an 2000, on a chrétien, on a besoin de on a adversaire. On a commis le bilanga. Il y a un monde dans le plateau. Désormais, sapeur ce cahier, ami lobela, yé moko, ami vanté, dengue allégué. Personne ne tient la rigueur. Merci beaucoup Bolandi Bandeko ya Braza o bayaki Kinshasa. Conférence de presse na bango yango wana esalemaki a na niveau kin. Donc biso toza rankini na mutu moko te ya Braza. Conférence de presse na bango yango wana totie elekaki nango pe bien na ndenge toujours ya idéologie. Chancelier Mobonda, bonjour. Ken Piana. Bonne nuit. Kitoro Lengi. Léopard. 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 Merci beaucoup, président chancelier Mobonda. Tomoni oyo na délégation munene ya ba saper na biso ya mboka. Na vite message na bino particulièrement zani. Ouais, merci à trop Ken Piana Webi, chancelier Mobonda, état président de tous les sapeurs de Kinshasa, président de tous les sapeurs de Brazzaville, le prince de la SAP, c'est lui qui détient les bâtons du commandement. Alors, Neto Saboué, en tout cas, je lance un appel, surtout aux sapeurs brazzavillois. Ok, ils sont en train de nous suivre au Brazzaville. En tout cas, nous devons avoir le respect de celui qu'on appelle le grand prêtre des prêtres Srevos Niarkos, le pape de la SAP, que son âme repose en paix, celui qui a fait valoriser les puissants. Nous devons respecter Papa Wemba étant que roi de la SAP. Nous devons respecter et mener étant que roi des blousons. Et ensuite, les Rafa Bonseki, les Jacques Moulele qui sont du Brazzaville, qui ont fait la valeur de la SAP. Aujourd'hui, si un sapeur qui passe à la télé, et surtout à Kinshasa, un sapeur brazzavillois, pour dire que le croco qu'il a porté, c'est que Srevos n'a pas porté ça, ou Kinkester, ou Papa Wemba, c'est faux et archi faux. Parce que c'est lui qui a valorisé les blousons. C'est Srevos Niarkos et puis Kinkester et Ménéa. Et Papa Wemba, c'est le roi de la SAP. Donc les sapeurs brazzavillois, quand vous venez à Kinshasa, ayez vos apaisements, savoir qu'est-ce que vous venez en train de parler. Aujourd'hui, c'est lui qui fait la valeur de la SAP au monde. Ce sont les léopards de la SAP. Merci. En l'occurrence, chancelier Mobonda qui est resté le prince de la SAP. Président chancelier, na osenga soki bozolo be la SAP, vous se référez à na masolo na bino Kinshasa po totinga kocha batu baka po mikolo ekomi ulete lobela SAP ya Kinshasa, tolobela SAP ya Kenya, tolobela ya Gabon,
Ils ont ça la moi bien. Si je parlais un peu de Brazzavillois, parce qu'ils étaient venus ici à Kinshasa, ils sont passés ici à la directe télévision dans les plateaux pour parler de ça. Et nous devons riposter s'il y a un individu qui fait rabaisser Srevos Niarkos ou Kester ou Papa Wemba, que leur âme repose en paix. Tant que celui-là, ce n'est pas un sapeur. Voilà, merci. Ce sont les léopards de la SAP qui fait la fierté de la SAP, même à Kinshasa, même au Brazzaville, même en Europe, partout. Vous comprenez? Merci, merci président chancelier. Citez-moi Mouké. Bon voyage à Londres, président chancelier. Oui, en tout cas, voyage à Londres, ça n'a en cours. Pour que ce voyage de l'Obéla, on soutient. Chancelier Mobon a déjà 7 ans en Italie. Donc, on a 5 ans à la poteau, on a fait 17 ans. On a Yebi Poto. Voyage à Londres, ce sont des compléments. Donc, Bamote Belé, Pénan à Londres, passeport, et puis Bamote na Yemoko, honorable Zakaï Baba, mais sauf que d'ici le mois prochain, tous en Amatadi pour inaugurer Barmo, ça fait moi Amatadi Jet Set, Chico Sengotima déjà, ça a d'autres Tourouya au grand complet. Après, Diable Rouge à Brazzaville et Beninga, et c'est en tout cas chancé mon bon dans la Brazzaville, on a besoin de ma place. Merci, on a dit ça, oui, là, en cas de Brazzaville, pour former Bandana Kini. Donc, il faut pas y avoir que former Bandana Kini. Pour être bêta à look colonial à Belge, mais par idéologie, on a pas un look français. Donc, il y a un forme Bandana Brazzaville, qui va pas former Bandana Kini, c'est votre Niarko, ça rivière, Brazzana Kini, à Tambola, si à Brazza, si à Kini, qui va pas être naïf. Si quoi, président chancelier, dans 1 minute et belleté. Non, il n'y a pas de problème. Ils ont respecté Papa Wemba. Ils ont respecté ma parole, les Papa Wemba. En plein public, il y a Congolais qui sont Toza, il y a Brazza Bazali. Papa Wemba, l'histoire est changée. Oui. Ce qui sapi les locaux, ça peut bandana Brazza. Bango bakenda yekola nde sapi kuna. To le histoire peut na ndenge ya vrai. Oui, quelque histoire non bien voilà, c'est vrai. Mais je vais te dire une chose. Papa Massa sa père, il n'était pas seul. Moutalaksa papa et Marolata c'est Srevos Niarkos ou la colonisa dérive. Srevos Niarkos Aloba, ça fait banda entre dérive et porter les looks françaises et nous l'époque coloniale autobeta ba casse coloniale na ba kilota pembe na ba chaussette mlaï autobenga ngo nous quand autobenga ngo ça m'échappe. On s'en reprend. Donc ça fait banda na dérive. On s'en reprend. Ce qui les gens ont que ça fait banda na Congo Brazzaville, c'est faux et archi faux. Ça fait banda na qui yango moni être obeta ba bouson, ben dans non bien, peut-être obeta ba poso. On s'en reprend. Yango ba on couille ba poso. Mais ba poso na bilo bozo lata, ya ba fabrication locale bokeba. Bo finga français. Mais français m'tou pas ça na fabrication locale. Mikado ben na pena ba degré à poso. Bo ça ba chete papa m'tatika ngwana na ngo neuf. Merci, c'est la quête. Ce que tu portes, soit dans le bot, soit en 20 notes. Ça 20 notes. Vous savez, au léopard de la salle, 20 notes. C'est lui qui tient le bâton du commandement. Merci. Merci, président chancelier. Merci. Oui, merci, quel plaisir que vous appelez bonjour, quelqu'un. Qui les a l'angolois Zambé? Ozomona na te sisi manto balobi position no pe na lopa rezo e banate moko kimi moko zongi moko landi ba papier moko landi chancelier moko landi musée sisi manto ba vertige nini ozozo na moto sisi manto Léopard, on ferme les prisons. Nyoso tangi ba masa na ngai misusu baza ba oto nyokwami pour Léopard le monana pour le sap ezo fale misusu pe baza ba suiviste o bazo landa guo biso pesi bango to bundi trop kente na yo yebi et sengezaka fa peso kende zo se valoriser du jour au jour même le lomoni ba kapska pangala ba ye awa au moins ba vena so musu bazo lebela toujours ba fe ko ya mikolo ba ne ko lata bazo ki sap lokola moi sentiment moko boye na vie na bango le lobang ba comme sango profession le robe comme sango profession puisque nous on se retrouve avec ça c'est notre boulot, c'est notre job. Les habits pour moi c'est les armes à travail. Donc là je suis le docteur en philosophie de l'art d'habillement. Preuve année, moi je suis le concepteur, je suis le créateur. Puisque l'art c'est l'étonnement, c'est la créativité. Un artiste c'est celui qui crée, qui innove, qui marque, qui agente à son état, à son époque. Je suis là toujours pour travailler à propos de Léopard de la SAP. Normal du première version d'Akia Prière. Comme partout au monde, il y aura toujours la prière de la SAP. Le concepteur créateur, c'est moi. Nous avons travaillé par rapport à l'Ikonde Goti.
Mais na mane ko mona na te juste bana kin boy bisimanto yoyo. J'étais là pour ce monde là ba que cause à limiter. Oui, j'ai créé la prière, fana créé babilo ko musu, on mona poussa ki mo ba profondément. Non mona na ko préparer poème na ba rime ya monde bisimateur. Merci Sisimato. Yo pesa bambote noka rapidement libela. Oui, juste na kozana ngate bana kin bazolanda nga bana makala bambota trop. Pourquoi pas l'honorable Paul Bimbi, le formateur des leaders. Liboso mai na sima mai. Yo yebiso to kutani na yo. Nazora mingi te $400 à pamba solo kute wezaka pour na transport. Pourquoi pas l'honorable général Simba le mégaboss de la planète. Na pesi bambote na ngai na l'honorable Zakaïba Babaswe. Major Karim. Tara yo simbi université mobimba Major Karim. Boss Tchétché bambota to toki tonto longa to makuna. Restaurant la bonne nouvelle, la bonne humeur. Merci tonton Basilique, docteur tonton Basilique. Moi na kitambo à propre ou à collaborer toujours na docteur Hakim. Muto azo traité batundu tata nzoto zika. Docteur Hakim azozongisa mutu toujours na table. Professeur Binyombale bonjour. Ouais, bonjour Kanipian. Boni. La Monica ba John Lelo. On ferme les prisons, on ouvre les écoles. Si on ouvre les écoles, puisque nous, les professeurs, ont des rôles de dispenser les cours. Quel piano n'a pas coupé sa cour, un peu court, un mot et qu'au zouama, pas toi qui n'y va pas la mode de Richard. Alors le bébé pour Banaki et la belle Obaka. Donc il a un mot qui le Baka, puis Bartouanga Mouana, Basolo, n'importe quoi, et puis l'amba Balantaka et l'Obaka de Baba, école à Babizana Kabamba. Oh, nous sommes des pièces maîtresses, des droits, des agrifiés, tout ce qu'on tourne dans la voie expliquée. Bilamba ya solo et mon anaka. Ah, dégâts bilamba solo yo. Oh, yo pouvez pas dire wapi bilamba. T'as la dégracicabilité. Attends, où tu me poto pour kabimité. Soko kokinga il faut aller à Londres. Faut aller à parité, Belgique. Ah, on va pas nanga au côté. Merci. La pièce ya solo, ya cher. Donc, c'est pas na photo. Bayaki déjà, bazo sepela. Pourquoi pas Mireille Vemba? Mon fini quoi? Yo penda, mon fini quoi? Cave. Ça peut me botter pas. Majaké Congo, maman sociale, pourquoi pas? Première dame de la République, maman Olivier Lembe, pourquoi pas? Jean-Jacques Munda, ambassadeur le Monsinga, au municipalité, donc merci professeur. Merci professeur. Si vous avez Cardozo na suka, Weston bonjour. Bonjour, Pitopali. Yogo Batsanini. Pour Mambasa, pour tout banango kala. Donc, jamais Mambasa pour bakota une fenêtre. Et puis, Batubazolo Baloba est belé pour Mambasa. Sap, Ningizabo, Sap, Zamba, belé. Sap, Zara, Tim, tu fois bêta, Raba, Poso, Bani, tout ça. Sap, il faut bêta, tout, Bêta, Bayoji, Bêta, Baba, Poso, Bêta, Bankewa, Bêta, Baba, Nini, Baba, donc, il ne roule pas. Donc, faut bêta, merci. Pesa Bambote rapidement. Bon, merci. Napesi babon dimanche nanga honorable Zakario Abbas. Et puis napesi madame nanga na palais, maman Arti, maman Jos, na Josana Jorvi. Et puis napesi pele mongo mbala Sévérine na katia na beno bazola ngana baya ki na vidi. Napesi bango babon dimanche. Non, c'est de kaka. Merci grand prêtre Gilenga Ozolanda Biso. Merci restaurant Karia Sankala. Balobita laga na inga wana face ya inga okutaka restaurant bar ya kitoko chez Karia et ça la biso toujours bien ba star tout onga star yo comme oliana no chez Karia te olobi yo za star yo comme bandal chez Karia oza star te tonton Basilique yo yebi ozolanda biso na compte ya docteur Hakim Cardozo mon coiffeur déjà au Tagangola, déjà salaire Moussala. Bagola tâté, maman bazolo ba trop, toi ba trop. Ah, maman j'ai oublié Cardozo. Babi loro ya jeté ba mon koto. Ah quoi on a été imbécité. Cardozo. Mama. Bill Cardozo. Yemo tara noyi na yo Cardozo babi coiffeur a outé déjà Ngola, assisé makambango. Ken piana on a léopard, tu as ramené parce que tu as parce que trop de sapeurs, tu as fumbalé. Parce que trop, sapeurs, tu as ta moukié. Ne pas un message dans le sapeur. Parce que sapeurs, nous sommes léopard. Vous comprenez? On a pour y avoir les bosses 13 ans pour tout, mais les autres, tu as méchant.
Le l'autre programme à Cardozo. Bateau va bien l'engna TV d'abord éclairage je suis TV. Yango l'autre le trop de sapin fumalo baba barbare. Bon le trop sap mukie. Yango ken piano no yem ça vient dans Cardozo ta marambo. Mage via so boy ben sangana yo ken. Mais la ken be ken na yo. Na bi pour la banda vieux. On comprend pas la ben sangana yo. Nga so ken ngala kabelo plan. Mais na bona na plan la mutuka. Pour na ken. On comprend? Voilà, on m'a dit que nous avons mingi te. Parce que le lobby n'a qu'à de l'homme, on a l'homme te. On a le belami bilamba. On a fait la pièce. Viens de ce que tu as robin, ça soit dans la bandit d'Aken. Voilà, merci. PDG Cardozo Mwamba, merci à commandant Aigle Rouge, commandant Selenge. Merci à commandant Selenge, Nabi ke Bandeko Tubo, Landabiso Aigle Rouge, chef de sécurité, Cardozo Yeyo. Cardozo Pena Yeyo. Donc il est toujours bien. Azolela. PDG Tissé Mwamba. Yo yebi Cardozo Yeyo. PDG Tissé Mwamba. Nabi ke bana Cardozo bazé belé. Tout ce que ça n'a pas mbote Cardozo. Bon, na repé sambote la bana njil oyo. Balingara mingi. Neti na pie bobo bobon. Tara lobi to na mariage na Madame Charlène. Na pesi patou munga. Masananga. Hervé Kiboya. Na pesi Baptiste coiffeur o utaga ngola na minute kitoko bana to anjil mwana nga jefte na minute to tala papa mitendo ga ndenge yala voici kate na peso na ko na chipia na bisage na moi. Merci président chancelier moi bamboteka rapidement yo to. Merci à trop quel piano pour clôturer. Vous savez que chancelier Mobonda c'est leader du groupe Le Pas de la SAP, papa et bana papa gentil le fils apostolique de Strevos Niankos Mireille Vemba la minute à Zolanda honorable Paul Binou le formateur des leaders. Sous le patronage de l'honorable Zah, sous le patronage de l'honorable Zah, merci. Maman la Kim Prince Mobona joueur Arsenal quel piana. Kova maman héritier